Fongola Matoi, Boyo Kandenge Boyembeli, Chez Ousmane, Motema ya Kate, Mwasi ya Pembe, Mama na Saidi, Soume ya Narama, Mami Tabu Motema ya Cornel Kabongo, Wivin Tabu, Kaska Songo, Dynamique Scream na ye, Kosenga Bolimisi, na mabe na salaki ya limbisa ngai bakendeke bokila tala baboya kozonga bamemela na bolingo na saki ya makonga deception ya bolingo na nazwi leloyo. Et voilà, bonjour, bonsoir chers amis téléspectateurs, c'est encore moi là, la queen, l'impératrice de l'empereur qui est encore une fois de plus devant vos postes téléviseurs pour vous parler toujours de mon émission Système à Lumière. Comme je l'ai toujours dit et je le répète que nous pouvons être 8 millions d'habitants, nous faisons le même travail, nous n'avons pas de mêmes empreintes. Avec moi là, la Barbie de la presse, autrement dit, donc Calvin Lacouine, c'est la différence. Donc quand toujours nous le bacana parce que quelqu'un peut poker, donc cela dépend de l'heure à laquelle que vous me suivez dans vos maisons. Bonjour, bonsoir. Et donc la Baka toujours à 8 millions d'habitants. Salamoko, misapimo comme mouton en empreinte. Donc, ce qui est la queen, l'impératrice, la monde qui n'a pas fouté, n'a la empreinte sa moninga nanga. Le lot, je peux mentir, n'a eu passeport. Il y a un quoi Ismaël, to qui soit na zuango, peut-être pour na voyager nango. Et le koko kanganga kan aéroport zani ni tana ko chamusapi. Empreinte nanga zali a été donc muto asa la empreinte né. Donc dès que to mesa ko baka toujours na bi merci na sponsor nanga officiel. Ce qui était nga vraiment nda ko na bi na kasa bo CP nanga nde bo CP nanga liboso et ali grâce na Dynamique Screen da bi Ousmane. Babia zala kaka mikolo mi boba kwindo sepano makasia ndengo zala ki donc gloire ezali ko le kandoga liboso donc grâce à Dynamique Screen pema na pema donc ba bundisa me bazo kokate donc together jaja to kabona to zali kaka donc nde na zolo baka toujours na koti na banda kuna biso bat babe ngaka na bakwa moko boye na beta kaba masolo moko boye mais le pena na kwa mususu na kasa batu mingi ba kama na banda ko boza vraiment surpris et na kanisa bo lobela bo benga parce que tu as numéro que Zalawana ils a déjà indiqué bon ben ba benga les choses basa ba renseignement ko leka sur autokoloba puisque le temps nous presse to zaka batant moko amuke pe bobi que internet exige so ba minutes na rasa bo benga pour bo ba mana source makamdenge zali et là na osenga do babi toujours na prise ya image to ba merci na trésor to tangi kaka ata bo to ko tanga et donc ce qui est pe de to ko tebanda kuna binoté donc trésor dans sa masolo oyo. Merci Nornila TV, merci na bation sur bazolanda biso, presse mobimba na bation sur banasila banda kunzambe apambola biso. Mais tu as vu que tu as un moment moko autocolé ça te néglige ba moment na mais tout to bito néglige ngote. Et à un moment moko elle na religion moko bazara ba ton na bango o biso kutamso ya pema pona ko sa moment na. Tant bat babake ba musulman ba kotaka pona ko sala babike un mois ya sacrifice boso nzambe na bango ba misusu ba mona ngolo ko ezali pe mais ezali vraiment pétété c'est pas vraiment facile mais makanso to monde pe baninga bazo sala tonga to yeba eleka kandeni et sala makandenge nini to kotaka mais à ma grande surprise ngape na kamwaki nangaki na kende naki ko tuna makamdenge za kana tuna bango tango bo sala makamo za kandeni le kanini ba sacrifice mne za nini ba opportunité za kanini ba bendiso za kanini naki ko kutana mopao mokonzi bande ko bolimbisanga ana changer maloba na kutana mopao mokonzi na kati ya masolo oyo do ya Ramadan ngape na kamwe do na ko kamwa ngamo kote il faut na kamwa na bino nzela moko poto zonga na makambo asko na zongi yanke do na zongi yanke tana ozonga asko na masolo na to bia Ramadan to zonga asko na zonga asko kimia na paso nteke pe poké tant vraiment trésor a fond so image to mona kina sa bino ba ventire ezala mokilo boko nzimate ba ventire ezali to moni ke to ko makambo to na moni ke makambo ko kila bana kima na kaka na ke ko bomba na place mo pona ko kila ngasi makambo tant ba fond so ba image na baluki liboso ya mo pa o mokonzi les grands prêtres. Merci na trésor Fungolanga Bilili. Merci. Et là, merci Nakansa. Bomoni binomoko, bamso bazo reconnaître été. Bamso baba yeto yete. Atanga morope. Ifaka na kota na bozino de na chama musa peni ba tchaki dompio abeki ifaka chakaka na mu panji à Jésus-Christ. Mon paro, les grands prêtres.
moto asala masolo avant to bananu ngana mona nanu suki na we kanga makawana nanu papa mandefu ekata mananu sultani onane longwa poto beta masolo na batem songa na kolo bakombo ba oboya menga na obenge na kombo ya héritier bao oboyebi babike mo bange ya ndeke liboka ya pilipili esila rasolote ebemanioka hein o baali bokuma babeta bafimbo o basala masolo lelo lati sultani tonto zongi sifa zonga pantalon ta suppose ki ya lati sultani biso seke biso ma plein bonjour na bengo prêtre na benga ona na ebité donc bonjour le grand benga prêtre kaka bonjour. Ouais, bonjour ma queen, prêtre toujours. Toujours prêtre. Ko prêtre toujours ce qu'on a sultani penzo lati penza boye ba ebisaka biso babi omoni héritier bao asila nga lobi bato bango kaka bongo toliaka na ye lesaka pe biso afuta so pe bandako mais lelo penza tena kuta eno vraiment na confirmer penza mon prêtre atako to ko sila mais na sultan tena robe te fait moi mbate beta makaba kwe beta makaka héritier bao to yebaki nazo mona lelo na sultani boye problème ngozani. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, les chrétiens, plus de mots de musulmans. Héritier ba oyoyo, donc bon. Prêtre na le ko beti wana le ba monoko zo beta o. Eza monoko nini pe olobi nini? Et lesquels biso ka vosmen. Des aramboté. Shalom, na salam, vous avez paix. Donc la biso ka mboté, na ba chrétiens, na ba musulmans. Donc héritier ba oyoyo, prêtre toujours pour tikala bon. Je comprends tout ce qu'on a bon Zambie. Donc Tosali, donc il a fait la grâce, donc ils appellent, mon appel en Zambie va qui m'a monté. Attendez ni ne qui m'a monté. Donc le lot, héritier bao le lot, donc Bachibin bao, comme c'est quand on a déjà donc il a fait l'appel. Travailler comme prêtre. Babi Bachibin bao, bongo for ma grand prêtre. Pour Nzamba benga appel en autant bambongo ezalaka kala, hein, mituke ezalaka. Ma pango ezalaka appel wana ezalaka te tango héritier ba moni que non production nil ayo ado asilo ko babi mungu akutu na nzungu soka ta elimwe mais soko tia ta na monoko o sentir que guna ngo tikale mais yo limo sila oyokana kate so ba bengo fone kuto yambaka te mba moko ko olimo bombani mba mo okolisi mandefu lati lamba ta kuto prêtre nanga batu bazolo batu ba mona ba chef de quartier ba déplique ba rekete makasa bi mais o beti à côté et rêver penza que Tony Masudi a bêté au film parce que t'as pas quoi na mais azo résister moi et le ko ezali ko ya yo penza et puis otali ko bi question que pas chrétien moi était na ki maka côté amusement parce que kuna moi ba support ezala comment te que zo révesser. On moni question très capitale. On moni dans Zambie et dans Zambie. Comprendre il y a les maîtres il y a contre moi non surtout. Ce qui a salé que non ezala bongo azwa on azaki nango pour il faut qu'on apporte na comme musulman asalaki bien fort asalaki bien parce que moni babara ce qui porte mon go et kangami monsieur fungami le comme musulman après aux abakou on a ce qui na vie attends mais Zambie mais pourquoi boyer OK par après nabi oh et que nous ba Zambie on comprend mais et ce qu'a poni yo a bloqué yo partout qu'a pour na porte moko naza bien kutu tellement ma maison depuis kala ba jona ba héritier ba après te kutu na reketa ngo fort vie penende yango mais les gens vont dire de n'importe quoi quand ils sont ngo te okimi oki parce que oki te to consort ah makui qui était héritier bao prêtre héritier bao donc prêtre na mbongo prêtre ba osali onyokoli bana basi makasi yo nyokoli bana basi bazemi longoye okobinisa bango babi héritier ba kaniko na bana basi ba obina bilambe kozala te yo sali yango okoto yo sesiko lelo yo lobake o ke se kam siko basi nso to wana makamso sala ki prêtre ya basi prêtre ya mbongo ya mituka tout ozo expliquer batuni vraiment tango zaki héritier ba wana ozo regretter na nini. Merci beaucoup. Bon, cause la héritier ba ou quand on a que non héritier ba on attend on a vie ma bé vie ma bé ma casse donc vie aux gens ma vie ba boîte de nuit
via quand via basi ya ba makamebele ya ba tout ça peut ba kisi hein donc parce que mon temps on besoin ba bar on a boy ba bar c'est beleti parce que en tout cas tika bar na ye na bar na yo mais faut benda eti mon ba viona ba ma be donc héritier ba on a pena maman pona na répondre na mukuse via ya stabilité. Nabi ke dongo bika via bakisi balbi moni c'est que maman na kufa kana mort sebite ya ki mtabo makiye na minute basi balbi bongo déjà est-ce que babi là vraiment na so rappeler bino grâce à sponsor nango officiel dans la mix screen nde bozo émission et ali sponsoriser bo mona ba komi wana na ye moko donc ta makamto linga to ngi ko sasu makambo te ba makamba terre ba terre à terre to lingi susanto to sa makambo za ko édifier o za ko tombola o esala ke na banda ko bato ba vendre bazu leçon bo mona ka le grand prêtre héritier Baouyeyo, na bat balukaka yo na kangi Ben Laden, lu samba Ben Laden na batamaka. Toke ko bimise ska batame to yena po bino bomona kana banda kuna bino to baka merci na dami screen e ko sani. Na tuna ndengolo bike marabakisi. Bango balbaka ke maman moko saki mort c'est bis. Moi moi ça ndongola kize mako ezaka kaye. Est-ce que na bato lo badato ngate kezala ta au sacrifice ki bato pona ba bare mata. Au sacrifice qui bana pour babare mata au tekaka mukongo pour babare mata etam su musape bike musape fonctionne teka pour bar nange mata wana ndingi bo bota masolo bon na mukuse zavé mabe hein mukuse donc les vérité ba ko bomate mais en tout cas via ya bo soto fort on connaît ba mon numéro mabe o la bienté il faut ça la boyer peut ça la boyer donc vous allez retirer bas aux qui peut-être qui donc belé au salaba mais tout que la musique de mais donc en grosso modo et qui vit stabilité donc na bona cause la autant retirer bas kabela ngambongo mkwana nzanga mbongo ndako na lekaka ngamo na kosenga yango na mona le kwa mwana ngamo litoye comment ça mukosa moi est-ce que ba mbongo tambo zaka bongo par exemple yo zuna autant se pour na succès non ko tambo pesa ka bat ba mbongo est-ce que ça ba conséquence pour na bato na fonini faut pas délivrance pour na bango faut ba sambela pour na biloko ba liaka peut-être zakini na nzela moko ka pour na succès pour na protection je ne sais pas merci beaucoup te on dit bon biso te na monde ba bar hein donc ça on a besoin de mbongo isa besoin mbongo donc vina nga baba mon nga isa na moto te na sungi sili donc quand je dis bah qui c'est parce que il y a 3 bars il y a maintenant il y a 3 4 donc 3 bars mon boy ya makasi donc en tout cas c'est un po élément et c'est nga ko salama baba ba joana quoi mais ko ba moto possible de mbongo mona ku fit de consort au cas bon on va ba les ondi donc salama mal connaître un grand producteur. Il y a une fois que vous avez quitté un bon moment, on a respecté chez Ali chez donc il a tout vraiment ignoré. Auto qui est bien et donc ça toujours na masolo merci. Chez un grand producteur, non au produire moto ratété. Nakasa ceux qui romanent en basungi na moi bablo kota moi ba photo c'est to ko balancer bomona au sali makambe belé c'est des matières qui combo na yo. Et malgré que vous regrettez ba moment wana ba souvenir ni ya malamu za na ba moment malgré zaki ba moko bosoto mais tikelo quand même nini malgré que perdre tout au bénéfice de la vie wana merci beaucoup bon ma bé ça bien mingi mais que vous avez hérité bao c'est da combo ce qui partout na Jobu Cape Town na Poto ba yebio déjà bon déjà un plus donc bien que parce que déjà comme hérité bao déjà ibanaki donc on a fait le temps. Et moi, pour ça, là, quand Congo, il y a fait ici, pour ça, des combos, ça blaguité. Alors, ceux qui savent, en tout cas, ça fier. Donc, Djobo, il y a qui héritier Bao, Djoban, partout, il y a qui héritier Bao. Bon, quand même, ça va. Héritier Bao, c'est une famille. Pardon? C'est une famille. Famille chrétienne. La Congo, famille chrétienne, Kingaboa, Veni, Kimbao, quelque part là. Mais biso to ebike batu bazo longwa ko comme ba musulman nde bat bazelaka bible to mona eloko zali pureté impureté ce que nous avons mona zali pur mais tout moi le peut être avantage zali et pas na biso parce que dans je me présente zali chrétienne et Dieu a fait grâce que l'on a banda pembeni na kota pe na ye bandeni comment ba musulman baza ko fonctionner donc nzambe apambo la population on s'était bengami et kelamu ya nzambe on nzamba kene lingi na on peut pas séparer tant nzamba zo 5 sabiso to ebike batu ba ebike ba mona comme si ba musulman
bazali batu moko batu babangaka bango po baprocher bango, c'est comme si ke batu moko bakisi batu moko bazali mis à part et batu bazela ke ba musulman ba se repentir ba longwa na kati ba mosquée po ba na kati ya l'église comme ba chrétien, mais batu bazoka moi ke ba kamo yo longwa des chrétiens pour comme un musulman quelque part ils ont trouvé batu. Qu'est-ce qui s'est passé pour na comme un musulman? Merci. Oboni makwini ils ont une religion mon côté dans le monde où il y a l'islam, les athées. Parce qu'il n'y a ni un seul. D'abord, on a d'abord on a chrétien. Dans le Congo, on a l'église, la catholique, l'église comme évangéliste, l'église. Si comme un musulman, c'est parce que au talib n'a non enseignement islamique. Au dos on a la TV, na ba passer par là, ba pasteur tout comme ça. C'est faux. Donc, la religion dans le monde où on a bongi ça par l'islam. Donc, quand il y a christianisme, parce que Jésus peut être Zambé. C'est tout cas le coin. Pour nous, Jésus. Tu vois que non, les musulmans sont Jésus. Or que les juges avaient appris que non, les musulmans sont Jésus, que les chrétiens. Mais comment fort? Comment on a Jésus dans le Coran? Mais pas douter. Que non, les musulmans sont antichrist. Mais non, les musulmans sont Jésus, que les chrétiens. Donc, ça m'a poussé comme un musulman à pratiquer le Coran. Et ndenge batu babake ba musulman il y a nakata ya ba musulman il y a des marabouts neti toko senga neti na to sengi auto comment est-ce qu'on appelle tasbih. OK, et ça c'est babi ke biloko boye et ba musulman c'est comme si ba faire peur na gens ke biloko moko boye ba simba basala ka boye c'est comme si ba mona kesa biloko moko ba kisi loko ba biloko moko ba façon na banka ya kozala et ça ils a ko servir nani na bato vraiment ba yebite ba fonga ba que ça sert à quoi? Merci. On est loko maman même nga pétant la chrétien to banga ngo fort mais na souka pena za ngo lokote c'est que non ils a ko aider yo ko tanga que la ilaha illallah la ilaha illallah que ça ça me dit au faux to sambila ce que ça ko aider yo ça ça sang ça le tourne ngo ne ngona et ça n'a rien à voir avec ba kisi to ko so daga non la ilaha illallah que nzambe moko mokonzi yo mokonzi ngona kaka. Est-ce que ça a permis monter surtout quand on est zabekanga za chrétien na cause après on a simbi yango pe monter surtout simba yo simano mais ngona comme autant na simba que le kwa gampote na butu na comme l'autre côté mutabime côté mutasali boye na ko yeso zali wapi kaka ezo tanga kine mission et loko yo ngaso na ndako soit moni ba musulman ba pasaka jour décembre ba komisa nzambe isaka que non biso monia avant même tokota wese comme nzambe opimbi na wese comme nzambe ola telamba comme nzambe olia comme nzambe okota même na ce qui oti tobu okota diema notre ville comme nzambe. Donc on passe le temps toujours na kaka ndumbu Allah ce que ozaka aider rien 100 fois Allah la ilaha illallah la ilaha illallah et de ceux qui au bandeli ça n'a rien à voir avec magie. Merci que tu es merci na kasabande ko balanti bozolanda nanga na bino donc ozo ko apprendre marbabi qui est le grand prêtre héritier babozo mona kaka donc vraiment transformé na sabiye moko a comme prêtre na kati ya kibonzambe et nana tuna to avant na kitana la question na poser yo tango zalaki héritier bao na tango lelo o komisi ko babi ke bashi bao ozo mona quel changement pédicaire. Amoni kozana mbongo wana pété ça n'a rien à voir au salote ah sikoyo bon ça bien nana sikona nzambe queen mama ami so oza siko que non oza bakora mikora koza na kabila Joseph Kabila rais bon tota sikona ni na fashi beton que tukie d'abord okandeni attention bon côté mais le fait que non abenga yo bokanga maka esengo tenga la queen naza très bien avec les amis je passe ma vie toujours na Allah donc naza très bien pédicaire on a bateau attention on a couvert le lot mais là elle est fort
Pona bato banda ko sekayo bato bazomona ba ke moninga bango pona bango kake osila ole fimbo babiso tota ba mona ka zaki soki Tony Masudi bo telemi do kake ba bezo ningam tremblement donc yaki rare ba période muso ba mona ko na Tony Masudi bo sangani bato pona bando mona ka mabe fe boza ka toujours na division pour moi ba moto nezala parce que pona bato ba mona que pour aller kala on a nzaba ndoko benga biloko ezalaki bambongo ezalaki mayaki te tanga moka ka koi nati ndelelo aye quelque part ba mote ko zu fimbo moko moni ke zo ko makambo te popona bato mona keno okokino makambo te osili yango peut-être ko se réfugier okobani ça te décourage ils ont plus courage ka ko continuer au mona manke na kibonzambe ke kimeza nango ça te fait comment merci na bisi be mote Anthony Masudi le grand prêtre donc il est dans mon cœur te omoni nana rekete bat baluba kaka maman na comme musulman na ça très bien oh parce que au katani na mtu boso tera katana ngba katana bakufa maintenant ce qu'on a katani te ngai kaka je nzambe ça ba je na ye te ana ba je na ye mère na fanda bo souci fort tant que nos grands prêtres héritiers ba ou mais na souka et puis j'avais beaucoup de problèmes donc na besoin de te na perdre millions mais na fanda bo na mutunza meza nini mais na souka na une réponse que non ah non ba janzambe soka poni yo oki ma obi sur la jeunesse ba tindie boye yake boye ça nini tempête de qui va boire na mai mbisi na suka prière na mbisi abinza benidi kanda ba vomir sandie ke musa na yo biso déjà donc etanga maka que non héritier ba au parcours na suka ba shibini ba Bashibin ba bo mona kana sabdo bo mona makamba boye to kozwango wapi babike na bonzambende dans toute chose surtout ali na pema et ali nzambe donc babike c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin yango alobike il a la paix du cœur donc ya nzambe de kana kimia abone songa sala boye wana leka kanga ezonga da butula la bango bazo donc abila ki bonzambe nde yango la sikola na tuna to ça le moment ya Ramadan donc on un message dans les musulmans au baza kolanda yo il y a beaucoup de gens qui s'étonnent babi que ba musulmans ata bomoni ba mbasa ka ba Ramadan na ba na nzala ce sont des hypocrites parce que il y a d'autres gens langage na bango façon bango ko se comporter bazan bolingote ba musulman ba pona na ka bango na bango mais biso to za ba créature ya nzambe donc nzamba kabola biso te akonga biso mi kabola na te et na bat bazo na ba mai ba pourquoi balobi que ba musulman c'est comme si bazali ba hypocrite oso ko kotisa banda kuna bango ka bachaka ba robi na bazo kufanzala me ko mona bazo swana comportement ka ketika ka ndenge moko malgré que baza ko passer moment moko ezali ya Ramadan donc pona musulman so ka kufinzala nzala na vanda pona ekoki pona nzambe wana or que nzamba bibo mieux vaut l'obéissance que les sacrifices auto sala ka ba sacrifice osali boto pona nzambe na biso bolingo na biso pana mais alingi na bato bazo tosa so bibo sala bobo sali abil boso aimez-vous les uns les autres, pardonnez et vous sera pardonné. Quand on se boit comme on peut parce que message nous pesi na bato baza ko loba makambona na ba musulman baza na kati ya ignorance donc azo mona ka dakanga na nganza le koki mais di connaître mais avana kati ya makambo nzambe te conseil nous pesa merci beaucoup. D'abord na banda boy omoni ce que moni musulman moko asala bozoba zayi ça n'a rien à voir avec la religion. Tous les musulmans ne sont pas des musulmans. Monsieur Mona de Sambala boy. Pour vous pas dans Sambala, tu peux demander fou. Comme ça art. Mais à quelque part mosquée, mais maman ça za buzoba. Soko moni e bongo. Maman en tout cas bandeko bocha yina kola yene religion té. Asama be ana sal caractère et ça yé. Donc religion islamique c'est que non, ba terre biso ko sala bien abatu ko sunga batu. Alors pour bandeko oyo bazo sala ba buzoba wana ndeko on a mis ça pas de musulman ndeko batu babangaka islam babangaka même kutanga Coran livre ndoki poto te ya batu bien il faut un comportement na biso donc yamana ka donc mais na souka ce qui bossa la bozo na bango ça n'a rien à voir avec la religion.
Merci beaucoup. Et là, tonton Zonga, tout le baquet, la minute sur baso regretter mingi. Au moins, les alliés, et à qui n'a moi si moko anda ko prophétiser, mais n'a pas démon, n'a Belzéboul. Après, tant ba délivrer moi si wana, a commis délivrer. Bato ba regretter babi pourquoi bosali bongo anda ko prophétiser les biso parce que anda ko na ba démon anda ko poso abi likambo na yo kaka ndenga lobi soka boko za la béni okoza la béni so abi lelo to na butu lelo kaka lelo na butu sikoyo mais ezaki na kibunzambe te yaki na Belzéboul ko tant ba délivrer et pas ba pierre ba ke ko délivrer bato ba siliki mais pourquoi ça pourquoi parce que bato bazo kamo dirbe lali Zerbe lali masolo ezali sous-souté. Yangia mayona zo yakuna na pas longtemps zo beta awa les 7 na Djobour les 14 na Cape Town. Siko dirba bazo bake fo yangia ma aya awa. Ko tango zo bake on se repentir to mona ke yangia na dirba zo te Djobour zo pela moto zo dirba to zo lala et pesa batu kanda. Kanda ya mabedo bako le ayo atake ba bimiso ta na télévision ba mono ba pasolo ka ba dévorer yo. Ozo bandina. On a fait le temps, on a fait le temps, on a boyé. Et puis les gens parlent, hein, qu'en tout cas depuis que ma soudina, Risabao, ma musique comme solo, Diban, Yassou Yaolala, bon, tout ça on a bandeko au baya prébiso, baza relais, parce que nous on a fait le temps, ma soudi passe à colis, on a musique, on a pénangabé, bon boyé. En tout cas les autres, en tout cas c'est bon temps, mais Sekonde weche bonu okomi boye ba poyebi na kibonzambete na kibonzambe pe babike shedenga zalika ka awa donc na kibonzambe yange menga ya boye pe moi cache za nango kaka te pona sepelisa libaya libota na nga communauté na ngai po ba yange mana pe ya pe misala basala ka pora to sepela kana te soki ete chez abina so po ba ondoko betabule chez na zala ba na te so na za ba image na wapi kisano na donc oxia azo kitapenza na seboye sikoyo ese ba pawana to beta ngo kaka to otiki na yo tango otiki makambo to musique ya mokili masanga to otiki to quand même oyesko osala ngo sko na kati donc na kibonzambe ndenge zalaka parce que to éviter ce pas ba musulmans pour batba to yeba man qui sont des musulmans to ceux qui ba musulmans ba kapé banze ba mokili so pe ba yemba kapé yango so pe ba couper ko produire le moko ezali ba bi que no chenza ba 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 beto le pe porte non ça porte bino pour au CPC je ne sais pas c'est comment merci musulman dans le monde de notre rasoute. Un bon musulman dans le monde de notre rasoute. Mais ceux qui aident des alliés, donc pas besoin d'aide de son rasoute toujours. Mais qui au côté de la maçon, au bien, à tout consort, en tout cas, vraiment, en tout cas, sorry. Donc, Richeba ou Bachibin, en tout cas, donc, never again. Non, never again. Aux États-Unis, pour m'en défaire collaborer. Puis, au bout du cas, quand on lit, moi, Mbangezaki Kovumba, Moko Bimi, Souki, Mandéfe, comme Souki, tout le monde qui t'a monté, je suis tant comme pour la Mandéfe. Tu es embêté. Onction, tu es ça, onction, mère. Onction. Donc, il va forcer un autre, moi, je suis là, mère. C'est l'engi. Mon boy, c'est ça, onction. Donc lumière donc ça méga et que l'avant nzambi donc onction babi média babi les king dozo monaka donc héritier baoyeyo et pourra pas abafana donc babi toujours Patrick Bafana bozo mona vraiment yo babi Robert babi mon président Robert bozo mona donc prêtre kei à côté na kata kibonzambe oyo na rappeler bino et ali premier épisode ya émission na biso et ali continuel na bombi makambo be to kota na bozonga bité papa to balanda to lancer na eloko ya liboso après est-ce que bombo yo kasikoyo comment est-ce que makambo lekaki pour le moment azali wapi puisque il est en cachette boye bandeni makope ba révélation nini oyo azwaki et comme akelelo akoma parce que toza la minute le temps nous presse mon régie pour na ba signalinga na sima donc na ngi pona za pe réaction pe ya moko pe azali pe un musulman au pe ayebaki chez na kata mokili na za le temps que ba photo bo mona ba photo zo leka na sima na biso to ba rolongwa ba image batika maloba so zo bo mona vraiment qui était chez un grand sapeur donc ba biko soka lati oyoka mawayo moko kike et suyo donc soka ba suki naye na ndimite ke no sa problème biso bana baso négligence qui une semaine ya ezaki 2 jours ba renouveler suki mususu donc au moins suki ko eti na mukongo do bo mona kaka bo mona lokoto nde lokoto mais lelo nzambe soka bengi mutuka nenga to lobana zache kimaki akimi a continué à battre la nini avec na danse nzamba abikezela et puis Zaché a komaki occasion de shit pour la baninga tant vague ezo salama Jonas plutôt merci Jonas a komaki tant bat bazo boaka biloko na kati ya boîte bazo boaka Jonas alali na epongi
bakende kola musaye babi me Jonas yo lali pongi makamkule mbonge makasi mezo kota to bwaki babilo na biso bela penzambe na yo siko to kansa ki yako bela nzambe koto ya ba chrétien mais to monike abeli nzambe koto ya musulman parce que abiki batna batwa yakina ba nzambe na bango mais ne fiske to bakaka nzamba ki yaki biso ali likolo et témoigner nous pesa pendant qu'on se repentir pour na bato pour batikali kuna pour baya ko rejoindre yo ba pen Yesu pe bande ngozolo bana et puis ça m'étonne ngala na kati ignorance tembe ki ba musulman pour na bango ba pesa message na ngi ba ko na ta c'était côté wana pour ba toka merci beaucoup comme Yesu na Coran ça dit 25 fois plus que comme Mohamed donc Mohamed ali yende a révélation ya Coran mais comme on a na Coran ça 5 fois il y a Yesu 25 fois Yesu grand prêtre ba musulman. Tu ne peux pas être un musulman, ceux qui ont dit que Jésus tout le monde a dit Jésus. Les musulmans sont des chrétiens plus que des chrétiens. Ils ont un défaut à tirer parce que ils ont un chrétien qui a un défaut rien. Tarabo Jésus donc tout le Jésus fort. Donc là où tu dis. Donc minde bolata kana ali image bozwaka ya. Mais yo itara ba photo wa tara ba Jésus. Randen un défaut tu n'as pas nzambala. Donc je toi ba chrétien plus que les chrétiens, les musulmans aiment Jésus-Christ. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Nabandeko Balandi, vraiment merci toujours à Dynamic Screen. Grâce à Bomoni Sokote Mandan Nabuno. Merci vraiment, Babi, que mes salutations à Tony Massoudi, mes salutations à Pasteur Pierre Bopeti, on a vraiment imagé en gros tout ça, vraiment plutôt et pourquoi pas à Trésor Cardozo Mambadian qui a un trésor est caché dedans et na bateau sur Charlie Ladonia, à ma maman Vindu, papa Charlie Kanko, à Elke Ludovica, Jenny, donc à Ismaël Nakasazo Leka. Donc grâce à Trésor toujours de bon monde côté Nakata Banda qu'on a bino Nakansa, aux alliés premiers bien rappelé bino, tozo zonga sur la deuxième émission. Tokozonga boka manakata bozindo, bateau bayaki banaka ignorance bokoye babato ba winko benga na numéro bache wana bo benga bo hésiter te bo benga et donc bolka prêtre na bino bolka ndeko na bino o a disparaîtra qui maintenant le voilà aye mais aye na ndenge mususu omonien donc aye na ndenge mususu et bo rekete na bino te parce que moko lobi na kosa de ça je vais aider mais na katsa ki bonzambe siko donc na bikela banda ko to si motema prêtre na to ndo tolé so ko na minute so ko tina point siko ba moneka ka ça bongo na été ya ki bonzambe ne donc mon grand prêtre nena le baké un mot de la fin té parce que elle continue elle est épisode par épisode on donc les cas mais le qu'on copé ça vraiment na communauté congolaise au bayeba ki ozaki na bango kolia na bango komela na bango ba baza na regret pour na yo le no pesi bango merci merci à toi na ba balinga ngai na bo balinga na pété ba sepela hein qui amonia donc maman, tu crées des beaucoup de choses à monter. On doit vous faire des choses. Mais la souka boye, monsieur Kafourmi, votre brada, votre enfant, votre ndeko, yeyo, il est en paix avec. Tout ça comme ma bobo la kabasi na bango, ozoka ba mituka na bango, muata yo soko mina bonzambe, bango ti de bakangelo ka motema. Do basi ba linga oti le lokuti yo malamu ko ta mabele ko temela okaka. Elo no ba pona bango, est-ce que beaucoup ko arranger to vraiment na bato na sala mabe ba limisa, donc en tout cas bo limisa vraiment, donc nazawana en tout cas pardon. Ce qui c'est bon ça sala mabe directement, indirectement, en tout cas je m'excuse pour les messages. Bundisa et pambo za lango héritier baoté. Aux allez frère Bachi, aux allez chez Bachi. Donc aux allez au Bundisa et pamba soko mona nzala o yete héritier bao déjà disparu. O mutu mususu et message à souka pour la communauté congolaise bat baso recruter donc komi boye o ebise bango. De bon recruter naza normal donc il donc kola bengi, kola maître il est grand prêtre bengi robo yangote. En tout cas nazali tout le monde toujours comme toujours en soutan. Donc c'est comme ça. Vraiment na tout les poto ça au revoir netolo toujours. Et là voilà donc wabi que comme au Kabwana Bino, bon mon nation te respecter vraiment de Ramadan. Donc Mikolo ça Ramadan faut te respecter. Là c'était vraiment chez Bachi au lelo a commis vraiment na kati ya Kibonzambe na kati ya tanga na kati ya tanga ko bima bo remarquer et pour na au revoir na bat bayebio na été ce qui maman Azali mariée. Ouais, mariée depuis quand là depuis 2003 comme ça. Wow. Ouais. Pour maman pour m'aimer pe na ngambo. Mais oui, évidemment faut avoir côté parce que connait l'eau la terre, l'eau la vraie. Donc soit qui avant
pour eux qu'un avant soit qu'un avant nous Hollande pour les meilleurs pour les peu donc côté donc côté ngana des côté pe mama kozala bambote na bato balinga kayo pour nous revoir un mot de la fin merci beaucoup et puis c'est d'abord merci na dynamique ma brada Ousmane et en tout cas merci à trop merci mbote na ba ndeko nanga bazana na madrasa ba mizima tout en tout cas merci donc votre brada wakina nanga mbokuna ko la bendi ya ko mizima en tout cas alhamdulillah jazakallah voilà c'est voilà, merci beaucoup là, vraiment, nous aimons beaucoup. Donc, vous gardez toujours contact Nabiso, Bobenga, Baobaniko Benga, vraiment, Baobako apprécier to lingi mingi. Nabato Bazaka toujours fidèle à l'émission Système à Lumière. Bozaka toujours branché, ba fan club Bozaka. Donc, avec Avila Koun, c'est la différence. Et là, merci là. Chap.